HP Media. Ce qui n'a qu'à dire, c'est que l'on Natalaka et la malanga na sala qui pour le pilo. Voilà on a la lata qui wana et comment petit kamo na boutique pour la location. Mais le mukolo mususuté na bandela mokolata. Kasi Natala veste o ya papa. Veste wana papa alata kambo na ba fête bisika ne sa kokeni papa zo la ta veste wana. Likambo wana soki na kanisi yango ekitsanga mutema e consolanga. Eli kolobani mon bali tawa pour la veste wana yeba ki bisika zo ta HP Media akeni bisika mususa kutambola tambola mais ngai mo si ba bisika itela ba na kola tambola mususu ba ata ba koloba na ngai te mais ngai moko cérémonie na sala ki wana eliko ba ke elamba wana à part cérémonie wana na on ta mususu te boye yango esa raté motema ya biso ba mama e bomba kamaka eza na ba poche fezala na ba poche créer ba poche na motema na yo oyo ba ko supporter mieux ce au mobile ba komemela yo mais yo en tant que maman na ko kolemba te mobile soka elinga mona ya 12 ans eza likambo te mobile asa na bon moyo na ko pesa nzambe merci pour eloko asala ki ona pe ekoki pe ko détruire pe bon moyo na ye mais Dieu grand que aye ko yebisa ngai que na yebi et ko pesa nga moyen na yeba pe ko conseiller sur mobile na ngai Nathalie ça y est tala tozaki boy mais lelo to komina mo et que quoi peut causer la risque mais ça ben il combattre la biso et le cap ils ont la société HP Media, la chaîne qui vous édifie. IHP Media. Matondo mingi bande kwa la IHP Media elongola moninga bino mbokatie yangwe musali wa bino mubu wa bino moto mapeka solo moto amayadi moto abakolongulu onza pe tombola okomba mo jelisipe mo la kisi kuntula batoni balokanga kyambule solo te koima okembe minya ne bale bwazanga bukilo kaka mbofu ki bolole wana kangeli yomboloko okolia toko kwaka bakana mbeli bazokande kaswela nzeta kolala wapi bapesa ngwanya makabula bateka mo ibipo basoma loki kema tale kundeke makakwale ka mundeke te bamata ka moto makoko makolongulu te liboki akona tino ke paka bato ko musune tabatino ke panko ekomaki te tembela mbula okopola kosisa kona liya te pombute ko yasi kokata lole mute pole nzala lobe kulie ngwele makala moto atikina mukoma koba ya mwande mbango na yi mwana nyoka amelaka libele te makako konda ka loketo pona kuwela mumuza ka musika na yi nzete atekwelo na zamba bota kama ibo mukolo wana te nyame poli kitisa mutuya bololeka bana baninga kwa yo bazala kama yele oui bangali joli bangali banga makamu banga yo basi ya mabala bofanda kimia bambeya basila yenga wana bokitse bongo mungu ya kumutula mbokati na matalata ya mindele to pina ngapo kamera na kama mpande kuanga egle de kaweli de miongo mobali ya mwindo tata mandefu belebele ebende ezopema wa singi bisokuna na ngamba matalata pe kuna na montage na bosani tindi kuna biso Charlie Kanga elongona nata mwamba wetu wa singi biso cordon brise bote pe kuna esiko zali e mbote na ndeko Jansi Mwanda Amani abazali molani monene penda ya HP Media on a pu moninga ya kumutula ndeko Samata bambote na bino paso ya niki tula mbale pembe na poto ko na biso pe roliki dimbu sula hero ko la niteti no matende mobala mondele kwa futa nyuma ba flama azali na biso na kisasa wa to pesi mbote elongo na ndeko ngai ta elongo tula stemai garçon stemai na Grèce ako na biso bambote mele na zali mo côté lelo na yambele biso ndeko ngai to manyola kana yeto somitina makanisi yazaka mwasi kitoko azali pe mbinga tayi na yebize tonda alataka pe kitoko mongo mona pe kitoko wana zali nani Marthe Mwela la voix angélique Marthe Mwela la voix angélique akobetela biso lelo lisolo pambate na manaka ba biso pe tobetaka lisolo mama Marthe Mwela bonne année kumutula bonne année na bande nyonso bazolanda biso ezali mpenza esengo mpo mongwe ya sika tokutani lisusu mpo tosimba bandeko bayeba misako ta ya biso bilili oyo mpenza na kati ya masolo kitoko kiteko matondo mingi bonne année elongo na la voix angélique Marthe Mwela mama la tatomito kanolo lisolo na maboko na yo na pesi yo lisango wetu betela biso lisolo elongo na bakola na biso paso bakola na Afrika ngele na Europa na Asia Amerika Oceania bisika biso la ndaka IHP Media bakola na yo na Allemagne pe mama
Iseka Ebengu Lioni, Maman Lioni Ebengu Iseka l'Allemagne, à Kulandayo, Maman Thérèse Kamani, Fondation Thérèse Lissouni, na Suède, à Kulandapeyo, Fondation Lissouni. Moi, c'est tout comme ça, quand c'est mon thème, il y a papa qu'on a trouvé ses mots de la Suède. Bête à l'issue. La civilisation de Bolobi, na kobeta lisolo kumutula oyebi na kata société na biso nde tozali koyeba kobikela makambo ezalaka te obite makambo ezalaka te lisolo mokolo lelo ezali solo moko mpenza kati na foyer kati na libala bongo ndeko mwasi baumelaki bongo mpenza mwa mingi na mobali na ye oyo babota na ye bana basato kasi bana yango mpesi bakoli nzoka nde bamutation kilikili lelo bazali na mboka oyo loyi bakeli na mboka wana bobi biso awa na kati ya Kisasa na kati ya Congo mingi ezali mpe na basosiété ye etambusaka yebaka mpenza kotambwisa biso mwa mingi mbele nzoka nde libota oyo mpe batambolaki mwa mingi kasi na botamboli wana mwasi alobi na ngai te mobali na ye azalaki na ye mbilinga te mobali azalaki na problème te mobali azalaki na ye bilinga te ndenge outi koloba wana basa mabala bovanda kimia bambeya basala nini basila mama wa boye kaka bobaye awa na Kisasa kumutula nayebisa o baumeli te mpo bakuti na baprovince mosusu lisolo ka mobali ayebisi mosi na ngai nasala lisolo akoyebisa o lisolo kwa balingala tellement bolinga to bolingo ofoli oyo ezaka mpenza libala bosembo oyo 1 plus 1 égale 1 wana ayoka lisolo mo ezalaki nini mobali azoyebisa ye ngai nabota mwana ngai aza na 12 ans na minute nazoyebisa yo limbisanga nano mpo oyo nasalaki wana ezalaki infidélité kasi oza mwasi na ngai nasengi yo pardon ya mibale ezali ndenge nasengi yo pardon eza mpe nayebisa yo ke mwana wana lobi nazokende kozwa ye aya kovanda na ndako na bana biso misato bayebana bamesana akoboka masusu epa mama na ye te nazwi mibuzo mina mibale mobimba azalaki kuna epa mama na ye mais boye nalingi mwana wana avanda kaka awa na ndako na nga mwana wana bima azala lisusu kobokama kuna epa mama na ye te tala likambo oyo etongisi ndeko na biso esika azali kolanda biso na baza ye mpenza lobi likambo boloba nano bandeko bayeba nani kopesanga mwa atoli bongo mobali asengi bolimbisi asali nano infidélité bongo nalimbisi ye kaka alingi nalimbisa ye moko aye mpe lisusu na likambo mibale ezali ke mwana wana alingi tovana na ye ngai nayebisi ye kovana na mwana na ndako te soki nanu nalandeli makambo te raison nini oyo osali ke mwana wana olongola ye mpo mama na ye mpo aya kovana na ndako loko oyebisika kobota libanda c'est bien mais pourquoi il faut mwana wana aya kovana na ndako boweli nini na mwasi yango bokabwani bozali ou bien ngai ndako na ngai ekomi fulu kuna kobota lisusu mpo ayaka kaki mpa na nga ngai nabokolaka en tout cas soki bongo nandimi na kolinga te mobali alobi na ye oza na eloko koloba te mpo ngai na nga mobali ngai na osala ndeso mpo na yo ngai na obokola bana klase abani mpa na nga makambo nyonso mpe mpa na nga oza na eloko koloba te soki olingi kosala oyo olingi sala mais ngai na informe yo olimbisanga nano epuis nazo informe oke mwana azoya kovanda awa na ndako ya tata na ye na yo mama na ye mpe na bandeko na ye tala mama alika de mwasi alobi lokola mobali akoforce na likambo oyo ye akoki kotikeleli na oton te aluka alandela état d'âme ya famille ya mwasi yango esika aboteli na mwasi yango mobali alingi kutu te alandela même pas tala likambo ya monene ezali esika wana yo solo bandeko balandi toti koyoka mpenza lisolo kitoko epai ya la voix angélique Marc Mwela mwasi oyo atonda lokola makemba ya bomo etonda Marc Mwela mpe atonda toki bongo lisolo kitoko oyo abeteli biso bino bokolanda biso bisika biso bozwami kamata likambo lokola likambo na yo mobali bobalani na ye bobengisi bato na teke balei bameri wa lino nyonso wana esalami kaka mpe na pwasa boye akei mobembo ya mosala na bozongi bwa ye abengi yo lisolo yango kanisa ete babakiseli ye mwa matako to mpe mwa lomeya to mpe mwa makuta to mpe mwa mosolo to mpe falanga na mosala mpo lisolo wana esepesaka mwasi pesaka na losapo lobaka akomi losapo zanga mbongo na kanda mwasi mingi na janvier okomona kanda sikoyo mwasi yokata lisolo kitoko ndenge ndeko nanga Timote mayemba lingaka sikoyo okomi kobengela mwasi mpo yebisa ete na asi na bota mwana moko asala mbula 10 na mibale bino mibale
bino be basi yango siko moi siko est-ce qu'il y a koki kolinga andima mwana wana fanda naye na ndako yango wana toyoka soba de bakola na biso kana kotia bango ka mwa mungu toyoka mwasi aye nesengo mobali kuti mosala utaki mobebo aye vanda tosolo toloba likamuna yeliyo limbisanga ina mpona zaki bongo moto na botam nasaki ya fidélité nasi na mama kikuna mbea moko tozali na ye na mwana kasi mwana azali mbea te po mwana azalaka kaka kata mama na ye mbea ata yo olobi mobali mbea bamama olimbisa foko mutu alingaka naye bamama po mwana azala kokonga mama betaka lipaku te kasi bamama oyo ya koseni okoya bamarti mwela tolobi ete mobali ayebisi mwasi nasi na tia mwasi kuna na mama ejeni mwana sikomona mbula 2002 kasi kaka alobi esengeli ayawa yolimbisanga po ete natambolaki na botau kasi lobi ayawa mama mobali matolobala mwana mibali bino bopusa bino mpe basi bopusa tozalaka motema molamu tozalaka motema pio mpona kasi bobombaka biso kwa bobombaka zemi te otangaka motema bango nde bakoloba basi mingi bandeko balandi mama akolanda biso mama GH mama Françoise Ebengo mama Gilles Biempo mama Thérèse Kamani mama Léonie Ebengo Iseka na Allemagne mama likambo ekomeli bino na motema papa ayebisi yo okoyambisa oyo boni mate bolibisi moke nazongi na epa na yo jambo ekozonga epa na yo kwa kaka lokola yo neti mama wana likambo yango mobali avandi so ozayebi ete biso nopelasaka bolingo bate kumotela mpo olula malade te nalula yo oza mwasi oza mwasi nakolula kwa mwasi ya Kongo mama Afrika kasi likambo ekomeli yo malade yo bolulaka nga alulaka yo mpo ozali moninga na mopatisa moninga na mama ngana malaka toswanaka na biso boyebi biso toswanaka na malaka malaka yeba likambo oluku ekomeli yo yambonga mpe nazwela moko kwa mobali oyi kokata yango bolo longwana lokola journaliste longwana lokola mopatisa zwa lokola balokoka lokola mama likambo oyo ngai arobas nakokanga motema pamba te ndako na libala mwasi na mobali soki balongani ezalaka esengo ezalaka pasi ezali moselo nyonso ezali ngomba ezali esobe ezali mai likambo oyo nyonso natangani ezali na kati ya libala kasi ngai lokola nazali mama na moi expérience oyo naza nango vie tant que mère de la famille nakokangaka motema mpona nini soki nakanisi mokolo yango wana ya yango motula natalaka elamba na ngai nasalaki oyo olobi pilopilo wana voile onga nalataki wana ekoma kotika moko na baboutique mpo na location mbele mokolo mosusu te na bandela yango kolata kasi natala veste oyo ya papa veste wana papa alataka yango na bafete bisika nyonso akokende papa azolata veste wana likambo wana soki nakanisi yango ekitanga motema ekonsolanga elingi koloba nini mobali ntango akolata veste wana yebaki bisika azotanga akende bisika mosusu akotambola me ngai mwasi bayebisi ngai te elamba wana akokolata ngo lisusu te ata bakoloba na ngai te me ngai moko cérémonie oyo nasalaki wana elingi koloba ke elamba wana apart cérémonie wana nakolata ngo lisusu te boye yango esalaka te motema ya biso bamama ebombaka makambo eza na bapoche ifo ezala na bapoche créer bapoche na motema na yo oyeba kosuporte nyonso oyo mobali akomemela yo mais yo en tant que mama nakoki kolemba te mobali soki ayelinga mwana ya 12 ans eza likambo te mobali aza na bomoi nakopesa nzambe merci mpo eloko asalaki wana mpe ekoki mpe kodétruire mpe bomoi na ye mais dieu grand que aye koyebisa ngai ke nayebi ekopesanga moyen nayeba mpe koconseille susu mobali na ngai natalisa ye tala tozalaki boye me lelo to tokomi na boye ekoki mpe kozala riske me nzambe ayeli kobatela biso eloko boye ezonga lisusu te me nakoma libala na ngai te mpo mobali amemeli ngai
Moi, je suis moto. Matondo mingi mala tana mwa likanisi na yo kasi ngala ko kita ko bala bande ko ete na ba Kristo bala bagate eloko lingi basala ote ko sala pe moninga te na ebite surtout moi c'est zakana motema mosusu ndenge mon côté na biso mobali to pe motema moi c'est zakana poso akoba motema mobali ndi zakana poso ya tomate pe to bokaka noki pour ka bonusu batolo ka moi si c'est moi c'est ko moninga na yo pour la nitiri ka ko bisa moi si na go ya wete bali sala pour ba biloko mosusu et le molaka pe ko alonki to na confiance tango mosusu moi ça on a lo à 12 ans le peu qu'on a mosusu il y a 15 ans le peu qu'on a 25 ans quand on kufa il y a 26 ans kasi pour n'était les bandi au peka ko soana moninga na kasi ni soirée za lobeka ka ba dossier ndenge ba exercice ba dossier ezali kambo mala tamoela matondo minute moke na suka kasi ngite ba ko ba benga ba ko mela biso na WhatsApp bisika ba ko na biso na lokola modèle oli bungu tu mwa bena moko li bungu tu so bina libwa kama libwa tu mena moko ngibolo makabungu plus 243 81 0019 921 plus 243 81 0019 921 mama ko la kazo c'est solution pas na yo bon ne ya kuze pena matiko zinga bisiki bele obala daka pe mingi basepela kana na États-Unis na Amérique na Asie na Europe moi ba bona ne pena makolo Natondi botondi kumotula babona nina bapromotion bazaibele oyebila ngapeza kotanga bakomote po soki na bosani mutu moko komena ngamba komanga bo makto bosana ngai bango nyonso na linga bango mingi na lubi bona na bino bongo peza moboye za molamu na kati na misala na bino na kati na mabota na bino na nyonso na kati na bongo Matondo mingi ezaki bongo la voix angélique Marthe moi la moisson ya tonda lokwa makemba boma tonda penza topesi elongonya kwa mataza moningo tosala kana eta monyoso tosomisinya kama kanisi mingi elongo na Marthe Mwela kasi bobo sana te yo zali na poto zali na Afrique du Sud na Amérique na Asie ozali pe na lisolo kumutu lazali mama Marthe Mwela azali wo tinda pe masolo na yo même na WhatsApp ekozala malamu Marthe Mwela to ozo pe lokole na ozo ki kopesa kambo te to la pe lokole ya modèle ya Marthe obenga ye moi ça va bien bokoyi kobenga ngana ngai na kokakoloba oyo wana te ngana oloba na ngana linga ya banaki ezali 081 totsaka ya boli mosheni ndenge oloba plus 243 totie plus 243 89 34 11 011 zongela yango plus 243 89 11 011 voilà la suite ce qui peut venir gelelele ou bien ben kololo moi ça ka quoi pour la base on va se faire gaga bobo yo ya solo va te parler de ce qui toka ni comment te moi la ka suze kola na biso kanisa pe pesa biso pe makanisa yo nzela ya WhatsApp koma benga biso plus 243 81 0019 921 to pesika ba komi kumontula lokolela nga mondele zeli wana benga pesa pe lisolo beta pe lisolo na WhatsApp to kozwa yango longo na mama Marthe akubongola yango kitoko okola na biso na États-Unis et na Afrique du Sud na France na Belgique na Allemagne na Suisse benga pesa likanisa yo na lisolo oyo soki ekomeli yo okoyamba ngo lolenge ni basi bino mibali bino basi bino nde oleki matondo mingi de 2 millions de kamwele botikala malamu kolanda AHP Media manaka mabino bilongo na bana yenga AHP Media, la chaîne qui vous édifie. IHP Media.